Bonsoir, bonsoir, bonjour. Na mutunyo so ya koza occasion ya kolanda émission ya Mama Bijou na mkola lelo ngande kola bilo ya mwasi na kombo ya Bijou d'or. Lelo Mama Bijou d'or na ekobete ya bino lisolo moko euti na mboka ya Suisse. Ndekola moko ya mobile ya benginga Mama Bijou d'or naza abonné na yo na sepela ndenge beta masolo mekala lokobeta lisolo o ekoya ki na communauté na biso. Donc to kufela ki moninga na biso moko ya zaki cher po na biso. En tout cas, Mama Bijou d'or mekana ni kobeta lisolo pour na kopesa babone na yo mayele pour na kosolola ka ndenge solola ka na biso. Mama Bijou d'or nde na lobaka so kuta na video na ngata msu pour mbala ya liboso na no s'abonner na Bidor TV te naza ko invité on ndeko oyo zotalanga s'abonner na Bidor TV fina croche la notification pour makambo nyonso tuna manda kotia et comme la kayo na facilité nyonso. Mama Bijou d'or na lobi partage na bino nde mutu. Donc, ils ont soutien pour nous. Si vous avez besoin de soutenir Mama Bijou, partagez la vidéo. Commentaire na yo Mama Bijou dans un besoin. J'aime na yo pe dans un besoin. Koti kaboete telanga j'aime telanga commentaire. Partagez vidéo pour la moninga moko a tala. Mama Bijou dans nazawa na pour la bino na beta masolo mingi za chaque vendredi na 20h30. Parfois la terre a pété sous dimanche na 20h30 ceux qui n'a raté vendredi. Nazala émission na ngato sambela elongo ezaka chaque dimanche na 19h et kambami na ndekola biso ya mosi Mama Bea nazali na sala émission ya promotion des stars so oza na star oza bezo tamso passer le promotion et eloko na contacter nga na osala promotion et eloko na yo ndenge ndekola biso ya mosi o azoyo kanga apesa nga Mama Bijou d'or salela nga promotion à maison de passage nanga ndenge na sala promotion à maison de passage na biso ezali na Matonge na Irebu A37 na mutu nyonso tozoke na yo Congo contacter Mama Bijou na numéro okomona na suka kende vacances na yo na Congo okozala jamais décis soko ki na ba maison de passage na biso. Mama Bijou d'or na lobi à part maison de passage tozala la voiture na biso à location ezapeka na ki donc tokenda kozwa batu na aéroport comme pekara kuna na kati ya Congo kuna kati ya Kini kuna tamsusa na ba course na yo lindo sala contacter Mama Bijou donc ça la réservation na yo ya voiture wana parce que mingi pesa la toujours kala maboko ya batu ça la réservation ya voiture na yo pour na épousa yo pendant ce jour na Congo donc benga Mama Bijou d'or to solo la oyeba ba prix ba condition ni les ala pona o louer voiture na biso toza la boutique na biso boutique d'habillement était ka vraiment biloko nyonso toteka bilamba ndenge ozomona Mama Bijou d'or alati boye toteka ka ba fantaisie bilo amato na lati ezape kuna toteka ka donc ba biloko ya toilette tozala ba parfum tozala na mafuta tozala ba savon ombiezali biloko ebele vraiment donc eza wana pona bino eza ko aider vraiment bato baza na kati ya maison de passage pourquoi pas bato pe ya libanda bakotaka pona kosomba biloko za na besoin tam soki ko visiter boutique na biso so za na besoin ba renseignement ebele benganga na kopesa yo ba détail ya boutique na biso ndenge ezali et puis na kopesa yo numéro ya bato baza kuna na kati obengi bango ba ofungolela yo boutique okoti osombi bilamba sans oublier donc tozo ko organiser tombola moko boye ekobanda le 30 juin jusqu'à le 7 juillet donc kala minute bo mona ba publicité na ndenge to kosala na katikati ya tombola na tozali na congélateur na katikati ya tombola wana tozali na téléphone ya iPhone ceux qui disent na katikati ya tombola wana tozali na ventilateur na katikati ya tombola wana tozali na bilamba tozali na basak tozali na biloko penza ebele ka pona $5 na yo ya pamba ozwi jeton na yo ozwi carte na yo ya tombola oko gagner biloko o Mama Bijou d'or atangeli bino donc tozali na biloko ebele soki po gagner na yo tam susu muki o gagner parfait tam susu ko gagner na muki o gagner tam susu mafuta mais vraiment biloko eza ebele totie ba surprise ezali ebele donc à partir il y a les 30 juin tozala tombola ti le 7 juillet donc bokoyeba bana kin bokoyeba ndenge nini tokosala mpona bokoka kosomba ba jeton na bino oyo kozala na ba numéro osombi jeton na yo ta mosusu baye kotekela yo libanda okei nango ti na maison de passage na biso eza na Irebu opresente olakisi mutu ozala wana olakisi numéro nini oyo ozwi mutu wana atali numéro yango soki eza na eloko nini soki eza na TV soki eza na congélateur soki eza na frigo soki eza na nini oganye eloko na yo Mama Bijou d'or alobi vraiment tosali boka mpona kosepelisa
donc ko sepelisa batu na biso o ba soutenir biso na misala donc ko sepelisa batu na biso donc o ba benga ba client na biso bazala ya biso bandakala pona ko yeba ke maison Bidor TV boutique Bidor TV eza toujours en marche donc to ko benga mo boutique Bidor donc eza toujours en marche donc ya ngwa to sali tombola wana pona ko sepelisa bandeko oyo ba pesa biso confiance o ba banda na biso depuis longtemps parce que Mama Bijou D'or alobi musala boutique o même ba 20 ans. Tozonga na lisolo na biso ya lelo Mama Bijou D'or na vandika ne na vandaka boye ndeko na ngai ya mobali abengi ngalo Mama Bijou beta na lisolo oyo touti kokufisa ndeko na biso ya touti kokufisa moninga na biso na mboka ya Suisse awa moninga na biso ayepe poto kala mingi te donc moninga na biso ka ndenge ezalaka boye ntango ayaki poto abetela biso masolo alobi ba masala ngai ngande na yeboye na famille na biso penza eza pasi to meka nzela ya poto na ngala ba cousin na ngala ba cousine famille mobimba donc to kangama ata mutu moko te abimaka kaka ngai moko nde mutu na bima donc soki penza ata osali commerce makasi lingo mata il faut kweya donc na famille na biso vraiment master to bande ko betaka masolo mkolo mususu to vandi ndenge ka ezalaka to zo betaka ba famille na biso ba africain ndenge ezalaka ye pas otaleza biso famille na ye esika auti alobi famille na biso penza en tout cas franchement kindoki eza makasi pona balinga mutu abonga te balinga mutu a réussir te donc na kende banzela ya Angola na bambongo ebele il faut na kweya na zonga ka na Congo na bandeko na nga nyoso to biso tout to ngato sala makasi to bima me mutu abimaka azalaka te et ko sala mukolo mususu ka na ba commerce na nga bandeko sala ya mike donc bambongo na ngai bandi komata parce que ngana bango nyoso tunga pe mutu na bandeko linga mwa vie ya ba prière par rapport bandeko na nga bayebaki nzambe te donc ngala bande na nga kokende bana kosambela na bande kosambela na ngai na église ya Mangembo na Bandal et kosala ke nkolo mususu kane na bomba bambongo na yebisi mutu te na kela nga Angola kokena ke Angola na koma pe na Angola kuna na bosaka na yebisa bango te na sala soki 6 mois na bosaka na bayeba ku place na kende te ti nzambe ye kosala nga grâce ndela ekokota na mboka ya obomoni na koti na mboka ya Suisse donc na uti vraiment na famille moko famille na nga vraiment ezali famille moko to kangama trop famille moko kindoki makasi donc moya mutu amata ezate biso so to vanda na bandako ya bakoko babilo mo ndengo na mutu abimaka te basi babalaka te mibali bakendeke te donc na bango nyonso to ne to botama na libumu ya ba mama na biso donc na libumu ya ba mama na biso kaka ngai nde mutu na bimi donc famille na biso vraiment marato yango master botika ngala prière na parce que na wuti penza na famille moko eza vraiment na kindoki ya vis-à-vis boy andeko nanga Mama Bijou D'or kandinga na lobaka nazo beta lisolo oyo pona e blessé batuté nazo beta lisolo pona e talisa biso batu mundu neni tozalaka bazoba bandoki ya ki batu mundu ne bazalaka bazoba bamindele bazalaka bamindele toyoka ki bamindele pe bazala bakindoki na bango eza basofa baki ba magie na bango mais ce que mundele so kazala na bamisala na ye ya mabe eza évolution ya famille na ye tam so évolution na ye moko mais ya biso siko ezaka au contraire mutu boko za boza bandoki mais boza ba bola na butu boza ba reine na butu boza soki badali na moi boye boza eloko te et puis ndoki yo kindoki na biso batu mwindu ofrena bana kasi ofrena bana soki ya banani ofrena olingi mutu te abonga donc vie ezalaka boza na vie à souffrance en tout cas tala kindoki ya batu mwindu ndenge eza na kibuzoba par rapport ya ba mindele koyoka ke ba mindele bazala na ba kindoki na bango eza ba magie kane na uti koloba au moins magie basali ba téléphone na bango basali ba boye mundele azala magie mundele azala magicien mundele azala mbongo afrena mutu te ezaka ata mususu pona ye moko ta mususu famille na ye mobimba bafulama bazala ata mususu na société na bango moko ya famille yango wana ezokende na bakoko société lezo tambola kaka ezako la ofede ba d'autres balba malamu ti génération na génération par rapport à kindoki na biso Mama Bijou D'or vraiment na mona na yebité donc dégâts qui vous oba o ezala na batu mwindu ozana yo ndoki ofrene bana na yo babonga te yo moko na bon moi boy na vie boy normal na moi oza ko souffrir
yo moko mutu apasi bana bala te bana bavandelaka yo na ndako. En tout cas yango wana naye kobeta lisolo mpona kotalisa babone na nga nyonso tu oyo bolandaka nga tokangamaka na nzambe parce que garçon wana parmi soki 100 personnes na famille na bango ye kaka moto amataki avion ye kaka moto ayaki na poto parce que ayebaki nzambe. Lisolo na nga toza kaka kokende ndeko na biso ya mobali na ntango abandaki kobeta bahistoire na ye ndenge ezalaka na bami akweyaki na mwa centre moko boye bazobeta masolo na bango oyo abinga na uta boye nga na utaki Nigeria nga na kendeki boye nga na kataki manzele nga na ye direct na centre wana akomaki bazalaki vraiment ebele abetela baninga na ye masolo ka ndenge ezalaka na bacentre po to omonaka moto akwei na ye mpe sikoyo akwei na ye mwa akutaki na mwa kayu moko boye patango akomaki asali 2-3 jours abandi kobenga siko bafamille na ye po amona bana mama na ye bakomi kosepela en tout cas tokasaka ku tokufa toyebi mpe sokende te boye vraiment nzambe aza monene nzambe na afungoli baporte eza kaka yo moko moto ya liboso bima na famille na biso en tout cas kangamaka na nzambe na yo babiloko ya ndenge wana ndeko na biso ya mobali mpe ande kocontinue bapriere mais yango ezalaka kaka ke wi donc babolembu moko ekotelaki ye po akomaki aye kokutana bamisala moko ya makasi abandi kosala bamisala na ye sikoyo première biloko ndeko na biso asalaki des cartons tellement bango baza bakongo mingi bazalaka bana ya bamama donc baza na noko na bango moko na famille noko wana nde moto aza likonzi donc ya famille na bango mobimba donc bana bandeko na ye tu ya basi donc bana na ye donc ndenge ezali wana avant asalisa mama na bango ifa asalisa noko wana kosala ke azosala bacarton alobi noko na biso mpenza ye nde likonzi ye nde ifa azwa mpenza carton na ye yango asaleli carton ya noko na ye asaleli mpe carton kote ya mama na ye asali de carton donc biloko ekei na Congo ekiti na ndako esika mama na bango bandaki kovanda mama loko barespectaka noko wana te noko ayaya ozwa carton na ye biso mpe totikala na carton na biso noko wana mpe aye koya noko wana aye atali bacarton wana noko wana bandi kobeta maboko atangi kombo ya mwana mobali wana ndeko wana bayebisinga natanga kombo te atangi kombo na ye alobi nzela donc alobi na monoko ya mboka na bango alobi alimwa ye kaka boye na maboko abi ye mpenza totiaka neti Jean papa Jean mpenza alimwanga kaka na maboko boye donc nayeba te nzela nini abima tellement lokola bafanaki noko eleka bacomprendre bango te sens nini noko wana alobi mais noko wana azalaki na regret mpenza makasi alobi mwana wana alimwa ye na maboko donc eza lokola motu moko adusola amona ye te nzela akende mbala moko aye kosutukaki mwana wana akomi na poto alobi mais vraiment Jean makambo azosala ayebi ke bana biso etambolaka boye te ndenge nini biloko ekoki kokita awa bino bobengisa nga kobengisa nzoka ye ayebi adresse na nga ifali atinda lano biloko nyonso to epala nga siko nga nabengisa yo mama na ye oya mais koma bino bokoki kobengisa ngai atinda biloko na adresse o noko bandi déjà kobota incompréhension noko bandi kobota incompréhension abeti maboko alobi donc sikoyo ye jane moto akomi moto abato akomi moto ya mbongo ya famille o mobimba po ya tindaka biloko po na biso nyonso tu donc Jean vraiment malamu na ye banda kende donc ndenge ezali na ceci ntango bazalaki na bangola bandaki kobenga bino boyebaki bobombela ngai malamu ya Jean biloko wana nakozwa yango kaka mpo nazali mwana kasi na ngai mais alimwa ngai kolimwa nakolakisa ye ke ngai naza noko na ye boyebisa ye nasepeli te ndenge nini biloko na ye ekiti biloko ya première biloko ya liboso ifale kita na depa na ngai eye kokite pa na bino abia sa famille kaka mama ya bao pas comprendre te en tout cas noko nazaki vraiment na esengo mpenza makasi te malgré azwaki kaka biloko wana kozwa azwi biloko wana mbala moko mwana wana pe ka ndenge ezalaka babengi mosusu mama na bamama bango abi en tout cas noko na bino azosepela te benga ye ifale biloko kuna ekite pa na ye ye otindaki yango awa me asepelaki te abi oh mama natindi ya ye kutu karton ya monene ya ye kutu karton ya moke bongo akosepela te ndenge nini adresse na biso nde moto evandanga na motu koma ifo kaka natinda biloko epa na ye nakokotinda biloko epa na yo te me nakobenga ye kaka ekosala mokomso mwana opa simbi telefone abandi kobenga nokola noko anga abandi kogaze alobi yo lakisinga ke yo nde oza teti ya bana nyonso bana mwana ava bana nyonso to ava
il fallait avant voyager oya kozwa mapambo linga na pambola yo après osala banzela na yo malamu yo keisa olaka mutu okende okanga biso bandoki ou bien comment mwana na pe ko répondre ah noko chaque fois na sala la ligana voyager na oui mwana na mobala lobi oh noko mais ozomona te que chaque fois soki mwana moko la famille alingita msusu a déplacer tozonga ka koyebisa bino et puis solution malamu ezalaka te so mutu ta musalinga sala commerce na loi na biso ya famille avant mutu asala commerce il faut ya koyebisa ona ba projet na ye avant mutu a déplacer il faut ya koyebisa na yo ba projet na ye chaque fois tondé ko sala yango mais évolution malamu ebandé ko zala te na sens que soki talingi na voyager na ye koyebisa yo il faut na koma na nzela ba yibinga mbongo il faut basala nga boye il faut iloko moko ekomi na soni makambo surtout tosalaka esimbaka te yango wana se décidaki famille mobima bayeba te yango na déplaçaka na kendeki Angola ti nzamba sali ngai yo nakomi lelo na Suisse eza esengo mpo na famille mobimba donc wana lobi yo kanga biso nde bandoki bon problème ezana ngote lokola yo dusolinga penza ya ko dusola eza lokola na lalaki pongi nini nga na lali oyo kokoma tina Suisse nga na yebite mwana mobala na lobi ayebisi bandeko na lobi vraiment tala makambo noko na biso aza koloba donc voyage nyonso tout il fallait avant na sala voyage il faut que kokwea na makolo na ye pona ya pesa nga mapamboli chaque fois na mandé ko sala ngo e mandé ko zona nga litomba te ngaya na sali yango te na yebisi mutu moko te atakutu mama oya botanga na yebisi te lelonga na za na mboka ya Suisse voyage o na meki yango combien de mbula la famille na biso mutu moko ta bimaka nga nzamba salinga glace nga na bimi ye sikoyo aza komona ngo mabe il fallait kana bandana me pa na ye il fallait kana ya koyebisa yeke nazalaki na 500 na komi na 600 na komi na 700 nga oyo nazokende Angola lokola makambo tout na sali donc na yebisi te noko na biso asepeli te mais aza na yeka noko suka akosepela kaka en tout cas noko la vraiment sepela kitazaki na esengo te e ko sala ke mwana wana bakomi pe kobenga na noko pa komi kobenga ye mais noko la soka bengi ye noko la olinga kaka mbongo soka aba monta mo pe ka ebele ya mukete donc soka sengi yo 300 au PC 200 noko asiliki noko komi kolukela mwana na ba problème pour la lisole ke de mulai et ke de mulai te en tout cas noko komi komemela mwana na vie moko dur donc mukolo mususu noko mwana na lobi non ayebisi ba camarade lenga vraiment na lembi donc dès la zala nazo ko même ko s'organiser te likolo ya noko la ngai ngama il faut ka na bloquer liboso bengi mama na bangabi mama na changer non des ans na kutu donc so mutu nyo soto lukinga loba na yeke naza lisusu na téléphone tinga mona donc benga ona mayele na lingi na bloquer noko mama longa bondele ko bloquer te na famille biso na mutu boko manka yete soko bloquer ye ezaleti ba manquement ozo lukela nga ba problème yo moko ozo luka ba ozo mi luka ba problème talo comme na mboka ba tusika ko bloquer te mona na lobi po na zala l'aise il faut qu'on a bloquer parce que noko akomi ko ambete ngai mwana na pe avanti boye a bloqué pe noko ko bloquer noko comme susu alali ka ndenge zala ka bo alali amoni pe mutu moko atelemi liboso na ye mutu ko atelemi liboso na ye amona penze lili penza ko ya mutu afungola miso atala muni noko la bonga noko ngwa se ki abiyo kanisa kini yo kanisi ndenge o bloquer nga na yakala mboka oyo te singa na tambola partout nazo comprendre te ndingo kendeki ti Angola wana donc na bandai ko mona yo te na ebite pourquoi mais yeba kenga na tambola partout moni nde na ebiso na fungola nga yo moko parce que so fungoli nga te romona mona la linga ganga oui no kwa na alimwe mona ye lisusu te mwana na pongi ezalaki lisusu te alamuki so na ba 2h 3h wana avandi ti er na ya musala ekoki akei akutai na baninga na ye avandi kobetela ba oli solo ba yebise balobi no ozokosa bina moni noko na biso lo ndenge za wana kaka naza kofungola e parce que so na fungoli ete nazo luka liwana ngai bana la balobi te loko kanga ki katika bo bite il faut kana fungola e afungoli noko na bango ko fungoli noko na bango wana abantika akosala musala boye 30 minutes eza ebele téléphone elela tala bonoko na bango abina zwaye kaka abinoko vraiment ngala zo sala makasi pona bongisa famille pourquoi bokomi ko étouffer ngai ngala moni yo na buto bien yo kansaki yeso ko kangi ngai de yo moko kaka muto yebi bamboka ba mindele batu susu ba bamboka mindele te ngata na mata avion te be bamboka ala nyoso tu naza noko na yo na sina koma
donc ndenge eza na place bongo kutu ya kokima ngai te donc nayebi biso kaka bongo soki ozocontinue bongo okozonga awa malamu kutu ozonga awa oya tovanda biso sotu nde tode kovanda par rapport yo na regretaka ndenge okima ngai okima nga nazalaki lokola motu moko nazalaki na kibiba mbala moko obenga nga mbala moko okomi na mboka ya bapaya donc soki ozocontinue bongo okozonga awa soki nga nayebi biso tindelanga bongo ifo tindelanga parce nga nde naza mama na yo bawana bamama na yo wana donc pouvoir na bango nyonso tu bapesa epai na ngai ye aza na eloko ya koloba te devant yo papa na yo kutu aza na eloko ya koloba te aza tala moi ya koloba te mwana na liba ma vivre mpe boye te parce que noko anga naza na makambo naza na bafacture naza mpe ifra sala vie na ngai na ye po tosika donc et puis naza na côté ya mama naza mpe na côté ya papa pourquoi yo lingika papa noko na lobi oza komanke ngai donc soki oza komanke ngai nayebi soki ngai nakolakisa oke naza noko wana akati na ye telefone mwana wana akomaki kaka nzoto mabe nzoto ekomi mabe akomi kobelabela bamisala lisusu azokende lisusu te donc sante vraiment ebebi akomi mawa moko mosusu avandi ka ndenge avandaka kabe na pokwa aotala tv avandi ye moko na telekomandi na ye amona kaka motu apusi ye boye avandi pembeni na ye atala mwana avandi na motu navandi na noko te atala oyo noko na ngai te noko abandoseka bi yo ndenge nayebisaki oza na ngai partout nga naza na yo naza na yo nayebisaki yo ifo ozonga kaka mboka ozonga kaka Congo ndenge oya kovanda nga nasepelaka te donc yo okozonga kaka mwana na bandiko agangi koganga gangi mbala moko apike crise asali AVC asali pipi na bilamba asali pipi asali kaka apike crise koganga ki voisin moko azalaki wana ya mundele aye bafungoli porte bakeni aye hôpital bamemi en tout cas ndeko na biso mobala akotaki koma kokota ndeko na biso akoti koma donc moyen a expliquer bato eza te parce que abandaki koloba lisusu te mais chance makambo te bandaki koleka abandaki koyebisa bakamarade na ye bato mwindu ayebisa ntina nkombo ya noko na bango azomenance ye ayebisa makambo nyonso to abomba eloko te bakamarade mpe bakomi koloba ntuka bafamille mosusu bazakanaki ndoki vraiment ya solo mwana mobali oyo aye aza na susi ya famille na ye makasi abimisa baser na ye abimisa bato ebele atiki bango kuna na pasi noko wana azomemela ye vidure akomi ti komona noko na bango babilo omwande mwana papa mwana bana azoloba te donc ti ekomi ke soki ta mosusu docteur aye mwana bana azokoma epuis mokolo mosusu kaka mwana papa wana nani mwana na mobali azalaki na idée po amonaki mpenza ndenge azalaki na koma na neti mpenza azolinga kaka neti kaka ye esili azalaki mokolo mosusu asengi papier na biki abanda kaka kokoma donc abandi kaka kokoma ya liboso abandi kaka kenga na otika bino ebala moko maboko ekangami moya akoma lisusu eza lisusu te donc monoko ekangami moya simba biki eza te donc alingaki mpenza atika testament akoma makambo nyonso tu abandaki komona mpona noko wana mais atikalaki azwaki chance kutu te ya kokoma ta eloko parce que noko wana mpenza kindoki na ye ezalaki makasi akangaki ye liboso monoko après maboko ye kokangama moya ndeko na biso ya mobali atika maloba na kokoma ta ezalaki te ndeko na biso ya mobali awumelaki te na malade bala mo ndeko na biso ya mobali akufaki kokufa ndeko na biso ya mobali akufi bakamarade ne balobi non biso no tomona famille ya boye te noko wana susu abandi menace na batelefone na bango nani yango ndezalaka na mboka boye communauté na bango yaya moko ya mokolo ye moto akomi kosolola na famille na bango bafamille badeside balobi ke ifo mwana bango azonga mais mwana bino azonga mwana bino aza na mbongo te atiki mbongo te bino mpe boza na mbongo te siko mwana ngo ya mobali akozonga ndenge noko na bango alobi kaka ke ifo mwana azonga bakamarade ne babi oui c'est mieux lokola noko oyo azosala mpe monoko makasi boye en tout cas biso lokola toyebi ntina kombo toyebi boyeboye na village na ye avandaka toyebisa bango ke batikela biso temps biso moko tokosorganize tokokita na ebembe ntango tokokita na ebembe tokende kobimisa kindoki ya monoko wana na poisa loka toyebi na esika avandaka adresse nyonso tu toyebi après bango kuna bavandaki na bamona yeka neti likambo yango esili neti bato asusi baosala na bango eloko te noko wana pakende na ndako na ye noko azosala kaka preso ifo kaka ebembe wana eya
noko akende azonga epai na ye mokolo mosusu kaka boye papa bango mpe basorganize na ndenge na bango pa batie mpe ebembe na nini Suisse bana Suisse basangisi bambongo 2-3 personnes bango wana benda babi tokende kotika master na biso na Congo bake kotika master na Congo wana baye na pe na ebembe mama na bango bandi kolela balobi non biso tozala besoin photo mona noko intel afanda la place boye tala makambo biso tozala ngo photo solola il faut noko wana azala bino boyebi noko intel wana ndenge na biye tozala besoin to yebaka to mona ka noko intel parce que noko intel donc makambo yo surtout yeka pona noko intel faut noko intel azala babengi sipe noko intel aye wana babandi koyebisa mama wana balobi mona na ndenge akufi utila ndeko na oya mobali ndeko na oya mobali azala misala mabe tala bovanda ka bota la famille na bino ndenge nini ezalaka mwana wana chaque fois mwana na oya akufi chaque fois soki azala alinga voyager aye pa ya noko voyager bandai ko simba te mukolo yebo ka se décider aloba na bino te akei na ye banzela na ye akomaki na Suisse mais noko oya akomaki ko menacer akomaki soki alali na butu amoni noko avandi pembe na moni noko donc noko akomaki ko menacer ba mbongo par mois il faut atteindre mbongo ata 5 fois 6 fois donc yango na bomoni ke mwana na yo akufi parce que noko abandai koyebisa ye kaka ke okozonga Congo soko ozosala bongo malamu kuta ozonga Congo soko ozongi Congo te okokufa bamenase noko abandai komenase yango wana mwana bino mobali akufi noko batuna noko atie misu na se noko badosiko bandeko na ye basi bakomi kotuna noko makambo mindene boye famille na biso tobongaka te famille na biso kaka boye makambo penze eza ya solo bala basi babalaka te bala mibali babalaka te ezala ya yo moko ezala ya biso bandeko na yo bala bakangama so bala balingi bavoyager bayepa na yo mwana linga sala commerce ayepa na yo olobaka opamboli après kopambola wana mwana ifo akweya mwana ifo donc voyage ebeba combien de fois mwana na yo oya uti kokufa oyo akende nzela ya ngola ba refula ye akende nzela ya ngola ba escroka ya zonga maboko mibale kaka pona ayaka koyebisa yo ase décider ayebisa mutu tata ngamo kutu mama o ngala bota ya tikala koyebisa ngate mwana nga nzamba pambola ke mwana nga kei lelo mwana nga akufi bandeko na baninga na ye ba ekotika kona kini balobi ke makambo surtout euti epai na yo bi bango bayebi kombo na ndenge nini en tout cas ndeko na nga mobali yebisa nga ipona nino salinga bo mama ya mwana na bandi kolela noko wana tali bango alobi en tout cas bozaka abana basi famille na biso ndenge za pouvoir oyo ngana uta nango depuis likolo tina lelo nazalaka na pouvoir ngai mutu na sali boye parce que akendeke Congo akendeki Angola alakaka ngai te asa noko andimi kindoki na ye alobi na bandeko kolanda ye tina mboka ba mindele kuna na bandeko kolanda ye tina mboka ba mindele kuna ya kanisa kinini kaka yende mutu avoyageaka bato mususu bavoyageaka te atanga na mataka na avion te me na butu na komaka partout na ba États-Unis partout na komaka yango wana akomaki tete alingi kopesa mbongo te lelo asuki wapi bandeko nanga esali pasi bana poto wana bakomi kobamba noko na mabanga kobwakela ye bapusi bamabele désordre koti bana poto wana mena obomi menace il faut ka molere ya bakomi kofilme bitumba bakomi kobeta noko wana famille komi pito pale donc bao bakei kota noko bazali bao batikali kota mama wana bazali mama wana na leki na ndeko na ya mobali guerre donc mama wana lobi ko mona kutu mona na esika bakokunda ete parce que ndenge ezali wana baye na ye bakotisi na morgue lobi to okende kokunda ye okotika na kutu komona okokoma esika bakokunda mwana nga ya mobali te donc ezalaki vraiment esalaki lisolo oyo espèce mama bijudo opasi mama bijudo na ye kobetela bino kaka lisolo oyo mpona kotalisa bino kaka ndenge nini toza bazoba ndenge nini kindoki ya bato mwindu ezalaka boye vraiment kokamwa omona mutu moko aza na ye bato famille moko boye bazalaka bandoki me bazalaka kaka bato apasi bazalaka kaka babola balingi bato baavance te vraiment ezalaka kaka nini parce que babindele eza boye te bamindele soki bazalaka na kindoki bamindele ya bango tomona bazosala mosala na kindoki na bango oui eza mpasi bandeko na nga bamindele baza na bisambela mwanza lokola biso tosambelaka te donc mutu bato bamiyebaka lisusu te jeune fille jeune garçon oleta mususu aluka musala surtout na Congo kuna mona mutu asambela ata mususu
par semaine, dès que à 7 jours de la semaine, ensemble 4 fois, 5 fois, de lundi à vendredi à dimanche, à l'église. Mais tout ça qu'on changer, tout ça qu'on évoluer, kindokiza toujours il y a un niveau moko il y a C, baninga bazala kindoki na bango ya niveau moko expert ya likolo, kindoki ya mundele, eza vanda bepo bongisa famille na ye, eza vanda bepo na amonter loko moko boye ko komisa bango riche. Génération na génération mais yabiso te yabiso kindoki na biso eza ko bebisa génération na génération bokuta likambo moko boye na famille yango wana kaka ekozala bokangama na eloko moko moye bofungwa ma ezalité donc noko aza mutu moko boza ko ezala ba bikolo mosusu noko aza intouchable moye ko simba noko ezate noko aza remplacer nzambe en tout cas vraiment bandeko nanga na yebite parce que conseil on a ko pesa bino to kangama na nzambe to sambelaka ya koleka kutu ko buka mabolongo ko kene ko lala na ba prière veiller des prières congolais penza ko tona azama kazi siko conseil mona ko pesa bino par rapport ya osambela te parce que to sambelaka donc elo mona ko ko loba to sambela de ya solo parce que ndeko na biso wana tina ndenga limwa ki famille na tina ndenga yaki na poto ezalaki pona akangama ki na nzambi na yebite soka zaki na akota akomi na poto moi distraction et côté là que le quoi comme la poto kanisi qui esuki nzoka esuka kite noko wana zalaki toujours na ye tam su nani ba prière na ye edinaki wana noko wana ayeko zoyer en tout cas eza pasi mingi ko botama na ba famille o eza na kindoki makasi yango mama bijudo alobaka tam su yo sala likambo moko mona moninga musa sala ate ye moko ayebi pourquoi asala ate yo tam su tinda biloko mingi na Congo ozo ba o batinda ate wana yo leki bango na eloko te yo za ko tinda biloko na Congo tam su famille na bino eza na problème te tinda biloko na ndengo lingi eza na mutu mususu so ka meki ka ko banda ko sala ba geste bongo balie en tout cas eza pasi na ebaka garçon moko boye azala na kasavubu kombo na ezaki Alexis tata wana kufa famille na bango pezala kaka bongo ebanda ezalaki ke mutu moko ta koki ko bimana ndako ya famille bango tout ndenge babota bango ba mama ba nani ba mama bakuta déjà génération ba mama na bango bazawana bango pe bazobota bazawana donc ba génération na ba génération evanda kana katikata ndako wana na kasavubu mutu moya bouger ezate soko zuka ndako ko futela bu balie yo donc balingi ka baza na vie ya bongo mona na tangu wana ba série wana vana voyager ba 1900 soki ba 95 93 donc ce que l'équipe a venu na bango mona déjà ba ne wana exactement ndako bien pesé à minine na kasavubu ya bango ka ndenge et salama soki na on dirait ndako moya ndako moko esala soki ba 2000 ans ndako moya eza na ba porte te ndako moya eza lokola eza na couleur te ndako ngo courant eza te soko leki kuno mona penza komi penza place na moni pe ke oui au senti pe na komi na kaya babola donc moni ka ndako on ozo mona ka forme ndako wana ozo mona pe ke solo ya babola ezo dégager na kati ya lopango wana donc ezala ki vraiment passe ndeko wana ya mobali Alexis akomi na makoma ki mukala ya mundele moko boye ka akomi mukala ya mundele moko kana veni na bango mundele ay ko futela donc et umela kita sala ki na kimukala na e pas même 6 mois bali Alexis ka apoda atambola na mundele asimbela mundele nani asimbela mundele ba dossier na mapeka bali Alexis akufi donc famille na bango okoki ko matate okoki ko zo même ndako ko futela $50 OT donc il faut vous vendre kaka wana talatina niveau et puis na tongo zo mona bana bana donc bana o ba bota ba bébé na bango wana ba otambola na ba mataba bana salité bana mabumu evimba lokola ba bela donc ndaku nzala ya suka nzala pona nini pona kindoki donc ndoki za soki ezalaki ke ndoki boza ba ndoki bino nde na mona moi bino boza ba danger ndoki azo pambola libota na ye peut-être toloba ke oui baza ba kindoki yango la mona ka ke famille wana fula ma pona kindoki mais kindoki famille eza ko avancer te famille boujaka te famille ba bola il paraît na moi na butuku na bazala batumine ne bon skoti na kindoki yango ezala nini tina kindoki yango ezala nini vraiment bandeko nanga conseil na kopesa vraiment ezate parce que biso surtout boto uta na mutu uta na ba famille na eza ba tunsusu bazana gloire à Dieu ba famille wana makambo ya bongo ezala atene tinga famille na biso noko azana lokola mutu nyoso
papa leki aza na ye lokola mutu nyonso noko aza na ye lokola mutu nyonso. Respect okopesa papa na yo, respect okopesa papa leki, respect okopesa mama na yo, respect okopesa noko. Eza te ke noko tozwa ye tomatisa ye na mapeka lokola soki nini. Non, noko aza na ye kaka mutu. Noko so asalinga mabe na yebisi te noko asalinga mabe, en tout cas na lingi na nga lisusu te. So na mande kosala musala ta mususu na noko na nga na koki na mpe koboya na botoli na nga ye pouvoir wana na pesi na nga pa mutu mususu. Alors sala nga eloko te parce que kindoki ezala ba modèle oyo toyoka na ba famille mususu te par rapport au sali boye balie yo. En tout cas eza passe soki mutu vraiment botama na famille ya boye. En tout cas kangama ka na nzambe ya solo. Donc parce que il y a des prières et des prières. Eza la prière mususu ezala nango ba prière mutu banda eko sambela senga eloko ngo nzambe e azwaka te. Siko il faut yeba quel genre de prière yo priaka. Bando banda eko sambela mbula na mbula libalo balaka te. Bando banda eko sambela mbula na mbula mwana obonana ozwaka mwana te. C'est mieux changer na o sujet à prière beta yango kara parce que ezala eloko nyonso tout epesa melaka pe mutu. Eza ya mutu mususu abanda ko sambela ça fait 10 ans sambela ka même sujet ngo azwaka te pas lembaka te. Il faut qu'on comprenne que l'eau comme étant sous ngai na ba liste à bateau ba pona ki batu nga ba pona na ba onga te na beta na ngo ka na changer sujet de prière par rapport quand on na sujet mo pendant 20 ans. Donc la lingi bino mingi mama biju na yuka ko tali sabino kindoki ya batu mwindo ndenge la mabe ndenge la ki buzoba ndenge la ya salité ndenge la tina te penze ya tina te parce que bana na yo moko lingi ba bala te okanga bango wana. Bana na yo moko lingi ba bota te. Bana na yo moko bazala na chance te. Okangi bana bandeko na okangi bo do moya mutu asa tombo ba na famille ezate. Quel genre de famille, quel genre de kindoki? Quel genre? Moi nana ndenga ya ke nezaki esengo ya famille mobile fale ba sepela ba donc ba sepela. Ke famille kangama ki famille fungwami. Mais tellement ndoki azaka ndoki azaka zoba alandi mwana na tina suisa bomie siko aya bomie do bazo continuer kaka siko ba délivrance pour mutu azwa délivrance masolo pe na lingana tout na mon pasteur nanga pour la mutu comprendre que likambo tam suna zana nini mo ya famille na lingana kata yango pour na oyeba ke katani il faut eloko nini changer parce que ba délivrance e beto au sali ba sali délivrance. Mais tam sous le quand on continue quand il katana na ngote. Il faut to kata ba lien. Si ko koyeba ndenge na kati lien ngo peze katani ya solo. Koyeba ndenge nini. Peut-être tam sous quand évolution le Cameroun le on va dire que la voyage bande ko simba te na sali prière ba kati ba lien voyager wana nde ba lien katani. Na yebi pété sur ba lien ba famille ngo peze katana ya solo. Il faut tous aller vraiment la vie à la prière. Il faut tout nous kata ba lien. Mulimo famille musu zana. Famille musu etanga maka ki batu ba kokisa ajoter. Ce gars muto komi age il faut muto akufa. Il faut ba famille mingi zana ba bilaka libongo. Famille musu batu ba kufa kata musu na eloko oyo. Famille musu etanga maka bino il faut beaucoup faire la maladie mo ebima boy. Famille musu boyo balaka te. Famille musu donc il faut ceux qui muto zana ba biloko mo ya ndengwa na kati ya famille na yo. En tout cas, il faut kosambela penza ya solo, koluka basali na nzambe penza ya nguya, ba koka kokata ba liewana parce que nga ma bijou na ebité vraiment neni ba kata ba liango parce que eza na muto mona basali lieu de délivrance mais eloko ngo esila kana ngote c'est-à-dire liango ekatana te. Mama bijou na kika mo ko beta mo lisolo o lisolo ngo eza vraiment lisolo ya pasi, lisolo ya mawa, conseil ezalika kana conseil ezaka na bandeko bozana na bafanya bongo faut bosambela ya mal bosambela ndenge ya solo parce que ko sambela vraiment congolais asambelaka to sambela apenza ko leka presque ba ekolo ebele biso penza to sambela ko leka kutu ba pays ebele pardon to sambela rapenza mais solution monde na raté bando banda ko sambela likamo ba kata na ba délivrance bazo katoka ba lia ba famille mais et là comment ils aussi la carte c'est-à-dire ne ba sambela wana ba délivrance bazo ça les autres qui les perdent et puis pour na ko yebisa ba non comme susu ko yebisa ba ndokyo tam susu na ndokyo zo tala mama bijou yo pour sala bongo bloka bana na yo bloka batu entourage na olingi obongate ozwara nini cause ozwa nini parce que yo bloqué bon yo mo pose souffrir.
yo zo mona ndenge bana bazo bebela yo na ndako boye pona yo mama wana yo mutu sala makambo ya boye bana tu babeba na ndako siko conscience na yo ezala nini penza sala na wata okende kozwa kisi na yo ou bien kisi na yo ekomi ta mususu yo pesa mutu bitenga mona leka yo moko mikufi na bandoki na baparti na bino signal lobi te tika bango bazala na bango bien nga moko nde bozwanga pona ni ezalaka bongo te yo pe ntango ozovanda boye na buto osepelaka na yo ke mwana na balaka te mpo nga mtu na sala ebe mwana na beba nga mtu na sala ebe mwana na sala vraiment fin du monde suka mokili mpe ezali suka yo obebisa ya yo famille mais omona lola te otikala mpe kozala ere na mokili te parce que na mokili nde toyaba il faut tozala ere ti faut olingaka bato bazala bien il faut olingaka bato bapambwama il faut bana bapambwama okoko vanda be mwana abengi aux États-Unis okoko vanda be mwana abengi soki na mbujima okoko vanda be mwana abengi wana vie bon siko bino vrai yo penza muto zotala yo frena bana na onyoso frena libota mobimo ovanda be mwana apesi okado ovanda bo esengwa famille de yangwana esengwa famille mwana asombi lopango koto mwana asombi bwe bana bazopambwama wana nde esengwa famille ya yo siko ozo bloka tout osala kindoki na yo ebebisa famille nyonso ozwa nini mingi mpe bazala babebisa famille nyonso tu te bana nde tamusu bapambwa me akanga moko sikoyo mama oyo ozomona ngai okanga mwana moko bana nyonso tu bapambwa mosusu okomisa lokola zoba ozwa nini omoni kindoki c'est le moment sala tubela sala tubela opambola ta mosusu ya yo bandoki mosusu bazala ta mosusu apambola ya ye kote mosusu afrena bango ozotala ngai sala tubela parce que omona lola te senga pardon na makambo oyo osala ofrena bana baninga pa bandoki mosusu bazalaka bongo baza bamalin donc epa na ye apambola kote mosusu akanga sala tubela donc senga pardon na nzambe na ote kotala nini témoignage moko ndeko moko auti kopesa azalaka magistrat azalaka démon ya bademo par jour fa boma soki ata 50 personnes na famille na ye asilisi bango akomi kokota na baeglise akomi kokopere na basali ya nzambe ya minene alobi epa na yo na yo ozwa combien na semaine oyo basali na nzambe babia yaka epa na nga nasalaka plein yango mama Bijou d'Or alobi biso botosambelaka trop na biso na bapaster biso surtout ka ndenge moko bapaster azobengisa mondima alobi epaster azobengisa mutu na bango magie alobi yaka semaine oyo epa nango kozwa 10 paster avandaka beta mosusu 10 bandimi na ye maladi na semaine bandimi 10 bakufi nzoka paster mutu akabi bango en tout cas tosengaka nzambe penza ekita ya solo tosambelaka penza nzambe oyo penza ya solo tosambelaka mpona bato te et puis paster azaka mutu lokola yo koconfie na paster eza mabe te mais yo moko ifo ozalaka d'abord na kondima ke likambo nazosala eza bien mpona nzambe eza bien mpona nga likambo nga nazosala donc lokola nazosala tubela lokola nazosenga ke balie na ngai ekata na nga mona ndimi ke vraiment nabikisami pasteur aya tiaka maboko likolo a prier lenga menga moko yo moko peza il faut ça na foi makasi par rapport parce que ba pasteur baza ko décevoir biso pour témoignage on na lobeza na YouTube na bosali comme magistrat ngwa uti ko pesa ba témoignage na ye ndenge nini akini ndenge nini asilisa famille na ye akoma ko kini kozwa batu tina église siko kozwa batu na église wana za copie na ye na pasteur tala tina niveau to continuer kaka kosambela to elikela biso kaka na maboko ya nzambe parce que donc mutu asambela azala toujours na victoire parce que soki koboma bato me mokili mobimba esila eza na famille mosusu bazalaka mpe bandoki makasi me bameka oyo bazwa yo mpe te eza na bato nyonso tu mpe te bakokufa na kindoki donc oyo ezalaki kaka ya ye ndeko wana mpona akufa mpona ta mosusu bandeko na ye mosusu nayebi te so na nsima batikala ye kososola nini mpona bakota mpenza mabondeli bakata mpenza balia wana bango na noko na bango. Donc Maman Bijou d'Or na ligi bino mingi bozala toujours na Bijou d'Or TV bozala jamais d'ici. Maman Bijou d'Or na lobinga na beta masolo na ezaka toujours vendredi ezaka mpona kopesa ba conseil to kanga na nzambe to sambela penza nzambe ya ndenge ya solo.
Donc le bon na mabe écoute amela yote na sens que boya penza kozala na ba problème na bato. Neti likambo boza no fena bana bato. Non, makala pona nini. Ozala toujours na ba charge à bato na mkongo. Non, libérer kozala na mutela mabe na bana bato te, bana bato mwana nyoso to apambwama, ndeko nyoso to apambwama, camarade nyoso to pambwama na ndenge na yo parce que lelo ka ngande na zala kalango bino bozala kalango te mabe eza pe malamu te biso tout opambwama. C'est ça, prière à maman bijeuse à la bon entourage na mutu nyonso tout. Donc pambwama na yo. Tam sou maman bijou do un jour na ouvrir bête porte c'est pas na pesa nga 10 000. Pambwama to za la bien biso nyonso tout par rapport yo lika yo batu ba mona ko danger. Yo kene ko simba so kisi ndenge ni nozo ba étoile bato koma ko sale lango. Olika yo ndo za la likondi yo ndo za la ka liboso. Batu so bazana pasi ba yaka ka ke pa na yo. Olika batu ya ba fuka melaka yo. Mutu so azana problème fa yaka ka ke pa na yo po yo komi nzambe. Non. Mutu nyoso tu fa pambo na ndenge na ye. Soki ozana problème ambongo ozana ngote ndeko ya pesi yo. Mais ezate ka yo mo ndi mutu za ka danger na famille mobimba pona donc bakisi na yo etufa baninga yo bima na succès yo koma danger yo mbongo kaka yo kamba biloko nyonso tu kaka yo soko yoki muninga mususu alinga mata motema na yo kufa kangisi ennemi parce que yo lingika yo nde mutu za likonzi c'est pas bien. Mama bijou dans la ligne bino mingi tukute na bino sous vendredi na même heure na 20h30 c'est boza na boyo kanini mama bijou do akoloba mama bijou na lobby kede na yo congé na Congo contactenga pour la maison de passage na biso eza na Matonge na Irebu A37 mama bijou do na lobby to ça tombola ya munene le 30 juin ti le 7 juillet donc tukutsa penza bilo congé to steki ba carte na biso peut-être $5 on dirait ba prix wana kozala wana tous en a congélateur, tous en a télévision, tous en a ventilateur, donc boya ba jour wana mutu beta tombola na yo tali sa chance ota eloko nini okozwa et kozala malamu mingi tout banda ko découvrir ngo biso tout ensemble ki ngala zui TV ngala zui complet veste ngala zui voiture ngala zui bo eloko mama bijou d'or alingi mama bijou d'or lui pourquoi pas toute sa voiture parce que tout sa téléphone mo eza na valeur à 800 €. Na lingi bino mingi mama bijou do alobi mbote na ba mosi nyonso sika bozali mbote na ba copine nga mbote na mutu nyonso to ayebi mama bijou mbote na nani suna kokubwa ka kombodi mama bijou do alobi libanga ezala ka payant mbote na mutu nyonso to ayebi nga mbote na bato ba soutenir nga donc naza besoin partage na bino bo partager vidéo oyo ko bande ko batala pesa bango mayele mama bijou do naza posa ba puis na yo commentaire na yo j'aime na yo et que ça nga bien merci beaucoup na bato bobenga nga na privé pour na kopesa nga ba conseil merci na bato bopesi biso confiance au bozo ke na maison de passage na biso ezana Irebu A37 benga mama bijou do ça la réservation na yo o kozala jamais décide mama bijou do abinga na teka ba terrain ozoluka na onda ko somba terrain ko somba contactenga mama bijou do na kotia na nzela o kozwa terrain na yo place moko ya malamu kala mingi te no te osala no publicité ba terrain tozoteka contacter mama bijou na numéro na ye benga nga somba ndako na yo nazawa na pona bino na lingi bino mingi bai ka eye na kati ya Matonge maison de passage na biso ya ngoyo maison de passage na biso ezana ba climatiseur ezali climatisé maison de passage na biso ezana Matonge na Irebu A37 maison de passage na biso tozana ba appartement où ezali ya 2 chambres salon cuisine tous les 2 chambres wana ezana ba toilettes na kati maison de passage na biso tozali na appartement où ezali kaka salon salle de bain chambre na cuisine tozali lisusu na appartement na biso oyo ezali appartement ya pamba lokola chambre na toilette na oyo salle de bain na ona kati chambre oyo ezali ya pamba oyo ezaka na salle de bain okoyamba bapaya na yo na kati chambre oyo ezali chambre salon cuisine salon ezali ya munene comme kokoyamba bapaya na yo na kati comme okoki koyamba bapaya na yo libanda mai na biso ebimaka kitoko courant na biso toza na balune ebele
toza na groupe na biso soki courant ekei totie essence na kati ya groupe ndako na biso ezali sécurité eza na sécurité ya makasi maison de passage na biso na matonge toza kobengisa bino mwana nyonso to ya poto benga numéro oyo ozomona réserver place na yo mpona ozwa place na yo ya kolala na kati ya maison de passage na biso tozali na boutique oyo bazoteka baduver bazoteka nyonso tu na kati ya boutique wana tozali lisusu na nini voiture oyo totie na disposition na bino bato bozoya na katikati ya maison de passage na biso oyo tobengi yango Bidor. Contactez Bijou d'Or TV, contactez numéro oyo moni, réservez place na yo, ozwa place na yo avant parce que ba place na biso mingi eza kozala toujours occupé. Benga avant zwa place na yo, okozala jamais déçu. Merci. Salut, j'espère que vous allez bien. En fait, c'est plus pour le diaspora. C'est donc qui veulent passer leur séjour ici à Kinshasa. Alors pour tous vos déplacements, il y a une voiture à louer qui est là, marque Hyundai. La voiture elle est confortable, donc climatisée et tout. Donc la voiture répond vraiment aux normes. Alors pour tout contact, veuillez contacter Bidor TV au numéro qui suit, plus 49 17 85 52 23 11. Donc je réponds pour une meilleure compréhension. Plus 49 17 85 52 23 11. Donc la voiture elle est là, marque Hyundai. Donc voilà. Donc ici nous sommes à Kinshasa. Donc pour tous les diasporas, pendant tous vos séjours à Kinshasa, voilà la voiture elle est là pour vos déplacements et tout. Donc partout où vous voulez y aller, la voiture elle est là. Donc vraiment, veuillez contacter Bidor TV et vous ne serez pas déçus. Merci et bye.